Ma Mission TV, le miroir du monde. Ce que tu as commis tout dans le loyo, tu as besoin de Kabila pour l'année. Tu as besoin de Kabila pour l'année. Parce que l'impunité, tu as reproché de Kabila. Il y a un autre régime de Félix Tshisekedi. Mais le ministre, tu as besoin de Kabila. Au moment où tu as soutenu Tshisekedi, au moment où tu as un rassemblement, tu as trahi le rassemblement, il y a contre Tshisekedi. Bande ko biso position bakenda ba jalousie Boussa totangi bande ko na biso Steve Mbikai totangi bande ko José Makila balisanga bonganga bazali ebele ba olenga nkoi oyo bakenda na sensa lokuta ko nyoko la population na élection lokuta oyo donc ba tuwana nyoso opposition oyo ba bandaki okende na Senko lokola basali na Nzambe ba owana nsengela ndeko Félix Tshisekedi azongisa bango na gouvernement ote mokonza mboka lobaki ete totali na mboka oyo babengi état de droit justice pe démocratie. Tango toko mona banti valeur okola na époque ndeko Mobutu toko mona banti valeur na époque ndeko Kabila tolingi to mona pe ya solo ndeko Félix Tshisekedi ya solo to komi na mboka état de droit oyo justice esengeli sa mosala nango oyo esengeli ba sanction otamboli mabe ozali na mibeko oyo kozela yo parce que sanction esi ebani donc na kosenga na mokonzi ameka kotala cas spécial ya ministre oyo otu kotanga ya enseignement supérieur ko Félix Tshisekedi Antoine Chilombo ban oyo baza ba animateur sortant to kilo baloko ba ministre sortant lokola ba mandataire sortant ba ko respecter mibe côté ba ko respecter mokonzi mboka te ba ko respecter tata ekolo te landa même na ba information na ba source musuko ka été ministre à portefeuille a ko exécuter ba décision ya mokonzi mboka te. Comment se fait-il l'erreur matériel erreur technique comme ya moto ou afficher botangi na discours na bino voilà résultat provisoire mais définitif ndeko kingani ka die donné mais et comment na fichage barré na public mais donc comprendre te et comment sur le ba comment monsieur comment la te to yebite pour na koloba te bande ko na biso ebele ba koto sami be côté de koji ta portable ça faut nous dire. Isso c'est bien. Ah merci. CPX ici c'est l'attention. CPX c'est d'abord. Louis. Ah, ils en ont Mengaït. Ah, oh yo les qui. On a l'équipe où il y a pas seulement ah ma chère! Ah ma chère! Oyo! Biso to mesana kanda te. Awa mutu nyoso soka koti abimaka des services. Mais ma chère, oh ils allaient GPX. 10 ans de service. 10 ans de service. Numéro 1 na makambo kotita biloko uta Londres pe Kisasa. Batate ebele bakufi badali na sama bele. Oh, soku namsi bango bando yoka moko likamu na ye. Zizali na bajansi msusu bazala cause ya bamatanga msusu. Ah! Tango na yoka kiri sorule GPX mbala moko. Na Kisasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73. Ah, parti place tozali. Facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga. Esika bana na biso bazali. Et puis pourquoi c'est la tête? CPX c'est ça kaka moko. Boyo badongola miso busakewa butiba desordre bukei busali makababila ba desordre bukomoruka bubibisa répétition ya CPX. Réputation. Phénomène de réputation. Ah la constipation. CPX numéro 1 ya fête congolais na Londres. Ma Mission TV, le miroir du monde. Voilà bandeko balandi ya magazine na bino magazine à population dossier du jour ya mokolo ya lelo ezali
basé mingi na sujet moko ezali kota la nomination na ba révocation na kati ya ba ministère ezali car ya ministère moko oyo tozu ba information alors toko linga toye ba qu'est-ce qui se passe na ministère ya enseignement supérieur na universitaire to apprendre que ezali na ba nomination ezo salima zo nommé ba comité de gestion en même temps ezali pe pona révocation ya secrétaire général oyo azalaki wana depuis février azali ko salaté tozali ko comprendre te pendant que tobi que ezali na circulaire moko il y a DIRCAB, il y a chef de l'État, Oyo, et Tambolaki depuis le 25 février 2019, pour interdire la révocation, la nomination, dans le ministère Nyonso, il y a portefeuille de l'État. Sur les plateaux, il y a analyste politique de Flavien Mbote. Ok, merci beaucoup. Ce qui n'a pas pour un sujet autour na dynamique tokundola oyo Italie nomination na katia ministère il y a enseignement supérieur et universitaire. D'abord révocation, il y a secrétaire général pendant qu'il est dans la circulaire, il y a chef de l'État oyo boyi makambo oyo. Après Lelo est commis à nommer 23 membres du comité de gestion de l'institut supérieur na universitaire et pas il y a ministre azali ko assumer intérim na kati enseignement supérieur na universitaire makanisano ko tandengeni en tant qu'analyste politique ndeko JPS mboka nyonso etambolaka na mibeko makambo ko salema lelo eza makambo to mona kana tango ya régime ndeko Kabila te to ko mona na régime oyo ya ndeko Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo ban oyo bako baza ba animateur sortant to ki lo baloko ba ministre sortant lokola ba mandataire sortant bako respecter mibe côté bako respecter mokonzi mboka te bako respecter tata ekolo te landa même na ba information na ba source musuko ka été ministre à portefeuille a ko exécuter ba décision ya mokonzi mboka te elingi kolo ba été bandeko oyo bako bunga bako kanisa été tata mokonzi Joseph Kabila ne akokamba mboka mais babosani ke to komi na tata ekolo mosusu to komi na régime mosusu to komi na animateur mosusu na yango na kosenga na mokonzi mboka ameka ko sanctionner parce que to ko benga ngo banti valeur ezali été ba comportement lokola ba comportement oyo uti kotalisa na miso bato été mokonzi oyo azali ministre akotosa mibeko ya mokonzi mboka te. Comment se fait-il la minute oyo mokonzi mboka apekisa bato basala ba engagement apekisa ba dépenses apekisa makambo ebele en attendant gouvernement ebima bato asika bakota mais okomona ba ministre sortant okomona ba mandataire public sortant ba ko exécuter décision mokonzi mboka te ba benga ngo impunité ndeko JPS kolukasu kombo mosusu te wana ezali impunité tambolaka na sanction mokonzi mboka lobaki ete tozali na mboka oyo babengi état de droit justice pe démocratie tango tokomona banti valeur okola na époque ndeko Mobutu tokomona banti valeur na époque ndeko Kabila tolingi tomona pe ya solo ete ndeko Félix Tshisekedi ya solo tokomi na mboka état de droit oyo justice esengeli sa mosala nango oyo esengeli ba sanction otamboli mabe ozali na mibeko oyo kozela yo parce que sanction essayé bani donc na kosenga na mokonzi ameka kota la cas spécial ya ministre oyo odu kotanga ya enseignement supérieur denge akotambusa cabinet na ye akotambusa mosala na ye a sanctionné pe ministre pe bande komisusu o ba koto ça été balobi tokoyo quand même na armée tokoka ngo même na police même na ba service et bele même ya sécurité tokoyo ka nyamu ko bendana ya no makite o la moto Kabila isengela to mona ki ngo ndengele kaki na mikolo le kaki tango bazali ko bendana na o pe ba sécurité ya mboka na biso donc to lingi ko ba été tata mokonzi afungola miso po été banguna bakena noter. Voilà, ndeko Flavien, parce qu'il faut te comprendre que pourquoi kaka na ministère moko, kaka enseignement supérieur ndé et loko ezali ko salema. Batuya ko révoquer, selon information ba pesibiso, les analystes, ba lobi était azali kutu ko agresser déjà bango. Ce qui ba kay na justice ye moko zo corrompre ba policier a corrompre ba justice, alongoli mutu ache oyaye, alongoli comité de gestion akalache ba oyaye, mais alingi kutu. Mais pourquoi kaka na ministère moko enseignement supérieur, pe na ba ministère musu tozo kama kama bongo te. Mais ndeko JPS okoba ki s'appelle pour la nipe na cour constitutionnelle te okomona za ba comportement moto décrié mokonzi mboka après arrêt provisoire ya cour constitutionnelle invalidé bato bango ba validaki invalidé bango mais yo momoni mokonzi mboka abengisi banganga mibeko pona kosenga na bango te basala mosala bande ko balobi erreur matérielle. Comment se fait-il une erreur matérielle erreur technique kombo ya moto bo afficher
botangi na discours na bino voilà résultat provisoire mais définitif ndeko Kingani ka Dieu donné mais et comme na fichage ba rien na bic mais donc comprendre te et comme sur lobi ba comme monsieur comme la te to yebite pour na koloba te bande ko na biso ebele ba koto samibe côté de ko JPS donc mais oyo ya bonga enseignement yenda commissaire ngolo ko chef coutumier ya yenda exceller neto ko senga tata mokonzi mbo fungola miso parce que ezali na bana ba koto sa te miso pe ba ko yiba mais ba ko yiba nenga malamu mais ba miso pe ba ko yiba nenga mabe ba miso pe ba ko sala mabe na koleka yango to senga tata mokonzi na ba ko yiba malamu ba ko yiba mabe na ba ko yiba mabe koleka a sanctionner motonyo soselo etumbu na ye na oya sali donc ministre enseignement supérieur na banzi esengeli pe mokonzi mbo ka fungola intérimaire a sanctionner ndenge esengeli poto mona to mona ka pe Steve Mbika ipe atamola ka pe mabe Mbika ipa tambolaka mabe na beloko le kaka bolandaka bino moko ndenge nini awe indabu OK na isa indi OK na ipene indi OK même na ba comité de gestion ya ISC posera problème pona koloba ete to kamwaka ba ministre wana pe mingi ba uta na opposition ba faisait des leçons tant ba komaka de bonga ba chata intérimaire pamba o bandi ko buka mibeko siko to ko mitu na lelo yo to bengana ndeko Kabila pona nini to bengana ndeko Kabila pona nini parce que ba impunité oyo to reprocher ndeko Kabila yango to komona ngo na régime ndeko Félix Tshisekedi mais bazali ba ministre oyo ba uti wapi na ndeko Kabila okomona mingi bazaka soutien Tshisekedi okomona mingi bazaka na rassemblement ba o ba trahir rassemblement oyo ya kondo Tshisekedi ba ndeko biso opposition ba kenda ba Jalousie Busa to tangi ba ndeko na biso Steve Mbikai to tangi ba ndeko José Makila ba lisanga bonganga bazali ebele ba olenga nkoi oyo bakenda na sensa lokuta ko nyoko la population na élection lokuta oyo donc ba to wana nyoso opposition oyo bandaki okende na Senko lokola basali na Nzambe ba o wana nzengela ndeko Félix Tshisekedi azongisa bango na gouvernement ote tolingi gouvernement oyo kobima ezala bilongi ya sika énergie ya sika bato bakoya kobundela état de droit ndenge kondo Etienne Tshisekedi alingaki tolingi gouvernement oyo ezala gouvernement oyo eko refléter image ya kondo Etienne Tshisekedi pe bato bakoloba na mokilité bakoloba ete ya solo na Congo babungisaka monument monene babungisaka Mandela monene tala héritage oyo kondo Etienne Tshisekedi akotikela bato ezali gestion ya mboka démocratie impunité kotelemela babiloko wana oyo ecaractérisaki régime ya ndeko Kabila régime ya ndeko Mobutu banti valeur wana ndeko Félix Tshisekedi telemela yango nano bilongi lokola Alexis Tambo Mwamba o bakozongisela biso kuna tolingi komona yango te bilongi lokola Bati Lukwebo tolingi komona yango te bazali bilongi ya kala o bango kaka nde bageraka bango na bango nde bazongaka yango tosengi na mokonzi mboka bimisa gouvernement na yo eko umela gouvernement ko a raison bimisa gouvernement na yo eko umela non même ba ministre oyo ko tia ba ministre oyo moni senga bango pe 3 non na 3 wana non balusa so pomoni yango te onome pe libanda balusi ko umela mais c'est umeli to sali 7 mois 7 mois azana 5 ans 7 mois tout de suite au père. Merci beaucoup Ndeko Flavien ezalaki moi chronique to ça la analyse politique par rapport à sujet téléspectateurs na biso nanzela ya dynamique to kundo la structure to tient en place bazali ko komela biso pour comprendre oye koleka nano mingi na ministère ya enseignement supérieur na universitaire ba révocation sans respecter circulaire ya chef de l'état ba nomination ba révocation ba menace kutu na bato bazali pembeni ya oyo azali secrétaire général kutu azali demi à ba fonctionner illégalement tozali ko comprendre te mais Ndeko Flavien pour la dynamique ezali ko travailler moi mon nino cause na par rapport à dynamique to kundo par rapport à dynamique to kundo la bande kunyo so kolanda biso banten nyoso il y a 24 communes il y a ville à Kinshasa ba été week-end oyo to kozana réunion donc week-end oyo samedi to kozana réunion to lingaki ba match eleka to lingaki ba mbutu ya ba marche eleka et puis ba to ba komona donc ça dit to allez ko préparer ba fiche d'adhésion to allez ko préparer nyoso officiel pour la bande kunyo so ba été non samedi déjà. Merci beaucoup to libéré yo pona ba makamona za nango misusu ya ba émission merci na ba o balandi biso dynamique to kundola ezali wana pe ezali ko vrai pona binoma surtout pour comprendre que ezali ki analyse mo chronique na ezali ko tala mo bulu na kati ya ministère d'enseignement supérieur na universitaire ba nomination oyo ba révocation pe secrétaire général ya kala ba nommé lisusu 23 membres ya comité de gestion na ba institut supérieur pendant que dans la circulaire ya chef de l'état ba commis ko agresser ko corrompre presque justice pour dossier en étant bolaté auto senga chef de l'état raison et cause à la paix selon Ndeko Flavien raison et cause à la ndenge gouvernement ezali ko bimate alors ce gouvernement ibimi mo boulot ekosi là merci na ba union to balandi biso tozali ko zela bino bo tinde la biso sur ba dossier to kobanda ko lobela yango par rapport à l'activité droit de réponse ezali pe ndenge to lobaka chaque fois au monique makambo bazali ko benga biso ezali vérifiable mais yo ndimi nango te otindi muto aya ko répondre tozali wana pona bino merci to kutani lobi.
kaka na GPX. azobita portable ozofunga noki Biso aboye. C'est vite. Ah merci GPX GPX ici c'est l'attention GPX c'est tabaka Louis ah izaneyo mengaït ah oyo oleki fedi unaleki buli yapesi mangaï ah ma chère ah ngai elobi oyo biso tomesana kanda te awa moto nyonso soki akoti abimaka deseme mais ma chère GPX oyo ezali GPX 10 ans de service 10 ans de service numéro 1 na makambo ya kotinda biloko outa londres mpe kisasa batata ebele bakufi batali na sa mabele oyo soki unamusi bango bandi oyoka moko likambo na ye ezali na baagence mosusu baza bakose ya bamatanga mosusu ntango nayokaki lisolo ya GPX mbala moko na Kinshasa adresse na biso ezali moko na lopoli 73 place tozali facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga esika bana na biso bazali epuis bokosela te GPX eza kaka moko boyo badongola miso busakewa buti badesordre bukei busali makambo ya bino badesordre bukomoluka bubibisa répétition ya GPX phénomène réputation anaye baconstipation GPX numéro 1 ya flex congolais na Londres Ma mission TV, le miroir du monde.